et que babillet zaki ouvert mais bakangi babillet na tribune D et puis aussi babillet etikali mingité na tribune B. Donc ça veut dire quoi? Ils ont pris bazu billetterie oyo. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Katazoba, votre chronique Antello vous revient avec ce nouveau numéro. Pour nous, c'est un plaisir d'être là. On vous dit bonjour, mbote, bon dimanche chez vous. Bozolanda biso, bozali vraiment na week-end, na bandaku en famille. Eh bien, to pesi bino ba mbote belé, bon week-end, bo passer yango kitoko na elengi. Boaloudu TV, nous sommes toujours là, encore et encore, jusqu'où l'eau va mener caillou. Biso tozana biso ka awa. Bakanisa yi toko sila, meti nati. Biso wana tozozala kaka, toujours avec la gourou du temple, la maman des aiglons, biso tozaka wana na kati, et totika ba faire o lelote, pour ba faire o et singara biso. Restons ensemble, il y a pas de souci. ING Arena billetterie tokomi na niveau nini depuis son ouverture. Jusqu'à aujourd'hui, il ne reste plus que 2 jours pour que le mois de mars prenne fin. Et voilà, on va dire au revoir au mois de mars déjà. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Lundi déjà, c'est le dernier jour pour le mois de mars. Et puis on va entamer le mois d'avril. Et il restera alors 2 mois juste pour le concert des Gaulois. On en est où avec la billetterie et les lots? Alors, est-ce que il y a un espoir pour le sold out de ING Arena? Est-ce qu'il y a un espoir de sold out? À la rythme où vont les choses, à ce rythme avec lequel les Gaulois achètent les billets, est-ce que il y a un espoir pour le sold out? On va analyser là-dessus. Mais avant tout, tolandana nos explications. Tolandana nos explications oyo. Ndeko moko azako expliquer, il paraît babakisi ba billet, ba tribune esila kiwana. Tomoni na quelques tribunes ba billet zongi. Alors tozoye bate, bazo sala biso jeu ki zengi to eza nini. Tomi kana kolanda explication oyo et après tozonga to analyser topé to pa la couleur bomo mesano. C'est parti. Bazu billetterie oyo ya ticket client ING, bazu yango balongo ba memiango awa na ticket client normal. Bomoni. Donc ce n'est pas parce que les Gaulois bazongisi va bien, non, c'est parce que ils ont rajouté des places, parce que ma place ici là qui nyonsotu na tribune B, na tribune D. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Bazui ba ticket oezalaki na client, ticket client ING, bazui ba enango awa. Donc faut savoir que biso tout aux na stock moko. Donc le but il y a ticket client ING Arena na ticket live bazana but moko yako silisa ba billet. Donc nga ba billet nanga na catégorie wana isili ke yo na catégorie na yo kuna na configuration na yo na billetterie na yo kuna ozana ba billet ba place à vendre autant OP sangango na chapé et pas nanga pour que na teka. Donc la famille, ne vous inquiétez surtout pas, c'est pas que ba billetterie. Molimo ya rido kite la bana, alléluia. Molimo ya rido kite la bana. Molimo ya rido kitana ING. Molimo ya rido ezogete yo, alléluia. Molimo ya rido kite la... Topesi mbote na Prince Charmant. Prince Charmant qui a utilisé le super thanks pour nous envoyer un pourboire de 10 €. Topesi merci Prince Charmant. Acheli biso super thanks il y a 10 €. Alors on a profité nango pour nous signaler bandeko que
la chaîne Nabiso, tous a déjà éligible na ba super thanks, c'est-à-dire ba cadeau. YouTube a commis ça biso éligible na ba cadeau, c'est-à-dire soko lingo sala cadeau na Bowalo de TV, au sepeli une émission moko e marqué yo, au sepeli nango, au kota kaka da ba paramètres au mona kaka ba place à super thanks ezawana au niata moi eloko, moi 10 €, moi 20 €, moi 1000 €, moi 100 € kandingi ezalaka. Et selon. En tout cas, ils ont une manière de soutenir chaîne, une manière de encourager le contenu ya kitoko oyo, boyo kakao yo. Et donc YouTube a tiré biso ba super thanks pour et permettre bato balinga ko sala biso ba cadeau ba profiter ba sala biso ba cadeau na super thanks. Et ça biso kitoko na lengi. Donc to pesi merci. En même temps bote na prince charmant. Et to bosani pété mon vieux Anto Montiala et yebna landa biso na vola zo kende ti boulot. Nako sabino te ba plaisir oyo kata zo ba isala ka bandeko na biso na boulot wana ideti. Talaka okoti kayu moko zui mwa pause ozolia mwa eloko entre temps ozoyoka kata zoba ozo imaginer détente oyo eza wana. Est-ce que vous imaginez détente ezalaka wana ozu pose na kayu na boulot ozolia mwa sandwich ozoyoka pe kata zoba na mpandi détente ya suka. Donc voilà, en tout cas merci na bandeko bazolemba te ko soutenir biso oyo pe na bakoti na jeter beaucoup na jeu parce que soki YouTube a tcheli biso super thanks eza pona pamba te ayebi le pourquoi et ye mukolo makambango ye mutachaka makambango biso te ye moko mutachaka ngo dans autres salles yango et ça la bien. Donc voilà, c'était qu'une parenthèse. Toujours ngana na makamba billetterie ya bagolo bino boa pena batalo yengi sans blague. Na ebité explication au mona mbali azo pesa na makamba billetterie oyo. Azo expliquer makambo soki ye moko azo comprendre mambango azo expliquer na o comprendre te. Bouti relaxa biso lobiawa ba tribune épuisée. Tribune A esili, B esili, D esili, C esili. Tribune esili. Le loto kota na site to moni ba place ezongika na ba même tribune. Tobo ite bolobi ke ba bakisi ba place bazui ba ticket o ezaki soki na ING ba kotisi yango soki na ING soki ticket master marambango za compliqué explication za compliqué na comprendre ngo bien te bazui ba ticket o ezalaki na ING client ba kotisi yango na ING soki nini na ebité bozo teka deux tickets différents ou alors c'est juste une façon ya koloba ke lo o ya liboso ba disposaki esili ali babakisi lisusu balo mususu ya ba billet nazoye bate babakisi balo ya ba billet to babakisi ba place mususu. D'accord, babakisi ba place mususu bolo bandingo wana. Donc moi catégorie oyo bozui wana bolingolo bate configuration oyo bozui wana bolingolo bate wana. D'accord, na configuration wana bozwaki ba place sili ale babakisi libino lisusu moi ndambo ya ba place na likolo configuration oyo bozwaki yango moni ba billet ezongi na ba place pe ezongi. Alors nga question nazotuna kaka est-ce que à ce rythme bagolo bakoki ko espérer na un sold out parce que na ebité configuration bozui ezoyeba na penda clarté mais toyebika ke eza 15 KT soki pe eza 15 K problème eza te. Mois de mars et si la lobby botikala na 2 mois juste 2 mois na 6 jours ya osomba billet. Alors depuis l'ouverture tisikoyo soki bosilisika mwa ndambo ba billet wana et que ba catégorie yango to mona ki épuisé bazongisi lisusu ba place bazongisi sous ba billet ka na même catégorie. Alors moi en tout cas je ne sais pas comment est-ce que ça se fait mutaza na ba compétence na yendenge to yakana na YouTube wa ba catégorie A B C D tina E ya A B C D soki na E boy
ba catégorie on te mona ki bolaxi biso yango ba place tout esili komi pembe ba catégorie komi pembe ba place tout esili ko to moni les mêmes catégories ezongi ono ba baxi ba billet ce qui veut dire que ba baxi li bino susu moi nombre ba place d'accord alors ils ont un normal il y a un normal parce que salle il y a 15 000 places artiste à courir à lobby bon bopi en 3 000 à teke 3 000 et si les bobax à 2 000 à teke 2 000 et si la bobax à sous 2 000 tout bobax à sous 3 000 sinon capacité n'a toujours concert et coca tout le monde a qui ont power à son ils allaient nangopi kobax à la place et à ma bête kobax à configuration et à ma bête. Il dépend de ce qu'on a rythme ou ba fanatique bazo sombela ba billet. Mais nga sikoyo inquiétude nanga ezali que possibilité à sold out ezozala réduite. Possibilité à sold out ezozala réduite parce que le rythme n'est pas bon. Le rythme ya achat ya ba billet n'est pas assez bon. Alors, ba tribune wana nyoso bolaksa ki biso esili toyebi te ezaki combien de places. Toyebi te ezaki combien de billets vendus bolo bati. Bo sisi ba tribune nyoso oui. Babaki si susu. Parce que ça ba mususu tang ba sombi ba tribune esili ba bi to gagner. Ba mona ka bo buru ba tribune musu e baksami. Donc nanu esili te. Oh pasteur Louvre kaola yembaka nanu esili te. Bose kanga te. Nanu esili te. Nanu esili te o pasteur Louvre ayemba. Yana ba golo ba kanisa kindeka ba sisi ba tribune wana ba ozela sko ba komela bango sold out. Ba monaka bru ezongi susu. Donc ce qui veut dire que bobandaki na configuration ya muke makasi. Na ebite soki bino mo ba golo bozo comprendre. Mutu na bino a expliquer biso a che tablette na ye wana zo expliquer biso a expliquer na ye. De comprendre que babaxi ba billet mususu de babaxi ba place mususu o bosombaki wana isili ya babakisi siko o bosombaki eza combien o bafungolaki liboso eza combien o babakisi eza combien nde loko tozo yebate. Alors ngana ndenge na omoni lango na comprendre que bozwaki configuration ya muke makasi tribune A B C D E tina E tina tribune E ba tribune eza tina E bozomona bosali biso ba capture d'écran to moni ba tribune nyonso komi pembe pembe ba vert esili ba orange esili komi pembe 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 ba tribune nyonso c'est bon d'accord bosisi ba tribune nyonso lelo nde tolo ba boye ba tribune wana bazongi si susu ba couleur donc vert ezongi orange ezongi il faut bosomba susu ti ba vert wana susu esila. Alors question ezakaka est-ce que ba golo mususu batikali ou ba kosilisa ba vert wana ou ba baxeli bango. Et moi je comprends que faire azaki configuration ya muke makasi et cause a per fungola même 3000 et cause à la fungola 3000 ba sisi 3000 wana ba baxeli bango susu ki 3000 soki 2000 so 4000 na ebité. Si vous tout na ngana bino combien de fois bakobanda ko remplacer ba tribune wana na ba couleur verte na ba couleur orange combien de fois bosala ngo parce que même ngata on a tala évolution ya billetterie na zo mona pe na bi ba tribune ezo kende ba vert ezo sila ba orange ezo sila ezo koma pembe so ngata on a moneka tribune komi pembe en tout cas na ozela ba ebisa biso soit sold out soit asilisi ba billet to mona bazongi si susu do babaki si sous ba place en tout cas si on a comprendre bien babaki si bango sous ba place. Donc ba tribune wana A B C D tina E bobana kosilisa babakisi bosilisi babakisi bosilisi babakisi so bosala ngo combien de fois awa totikali ka na 2 mois na 6 jours sur 5 jours
Donc, moi, ce que je comprends, c'est que bazoki configuration mouké mingi. Parce que on a quand même étonné. Bateau basomba yika 2600 billets na You Arena. Ba kosomba na ING mbangu boy. Omoni ke ba billets sous zongi, ba catégorie soki ba tribune yango zongi lisusu. Donc soki na koki ko estimer, neti ngabo so na bina estimer. Ba tribune na bo silisi wana. Egoza na otam suka 1500 billets. Topé 2000. Et so na lobi na estimer penza. Ba tribune na tout bo sisi bo gangi, ba tribune sili. Wana trezege tanga osabe miso. Ba tribune sili kansa so tribune sili. ING kuna okoma sold out. Baba aksi ba tribune mususu. Tala. Si o expérimenté déjà eloko o pepa mai ebaksa makaka. Epesa kakanda moko ya usakana te. Maiko ekoti na ndako. Ozwi kantine zo pepa. Ozo bimsa. Otoki obwaki libando. Toko obwaki. Mai ebaksa makaka. Omona mai yango. Baza bando pepa mendeni ezo sila te boy. Ti oyo remarque omona nzoka lidusu moko eza na sima wana mai ya mbula ezo kotaka. Yo zo pepa e omona esila kate. Nakosa bino te. Ti bagola ba osisa ba tribune. Bakanisa ka esili wana. Donc na minute bana regret mo ya osakana te ya oyoka ke babandeli lisu ba tribune. Donc il faut aussi ça sous wa bakisi wana. Côté kabiye za pasi. Côté kabiye za ntsaka ve. Ya umuna ba artiste musuba suka na banka na ba studio. Ayembi ka bimisi disque producteur alukeli mo 50,000 soki 10,000 na ye. Producteur azui disque ke bimisa na ye soka koteka wapi soka kopanzango wapi. Yazi mo $10,000 na ke stonga mo ndako na ye silie. Yangono monaka ba artiste mususu basuka na bango na ba niveau wana. Côté ka billet za pasi, golo azokanisa ba tribune wana ndenge ezo sila, ba obele la sold out. Ba mona boy, ba tribune ne sezoki. Soko bazo comprendre te ke ba fungole la bango ka une partie ya bazo y mwanda mba configuration. Ba bando bakisaka configuration au fur et à mesure ndenge makambo ezo tekela. Alors ba billet o ba oti ko bakisa na ba tribune wana o esilaki déjà ba bakisi. Soki bolembisi ka kosomba boko tikala wana boko telemaka wana artiste abetika nombre o bosombi ka wana. C'est quand même étonnant. Batu babundi penza tribune A esili ba sepeli B esili C D ba sisi ba tribune tout baba ozelaka babeta siffler sold out bamona boy babaksi susu. Tala bozaki 15 kate. Tout sur la vérité. Bozaki 15 kate. Nous comprenons. Namoni même batu musuba komeninga ona commentaire yo zela ko mona kuna ba tribune nyonso ezo sila. Billet ezo tekama ba tribune nyonso ezo sila romona. Sold out ING olela. So ba tribune yango ezongi to sa ndeni. Bagolwa. So la moto a nyonga abio na YouTube lo wa ngai. Bosuka apena mutema. Billet zo tekama, ba tribune ezo sila, babaksi mususu. Boke sisa so baba. Boke sisa babakisi wana. O pepa mai esila ka te pe akanda. Na mitu bagolo ba opepa mai ebaksa makaka. Tango bosisa ba tribune wana nyonso babaksa su mususu. Ti boko masoki na ba wika so ba kombeka wana bozwa 15 kate. Epinga loko kamusinga golo asilisi ba tribune wana na temps oyo. Esombela golo. Moi je parie qu'ils a 2000 billets. Là, la tribune wana tout beau vidéo wana ekoza na ba 2600 billets. Babakse bino sous 2600 mususu.
Donc bobundana nango pena na minute oyo po nayebi te sur le rideau ezoyenga na Belgique fort molimo ya rideau sikoyo otunanga nini Fally Ipupa beta sikoyo trilogie n'espace à 21 jours omande bakemba na billetterie batribune esili babakisi so mosusu boya osisa so batribune wana ntango esila babakisa so mosusu nga nayebi ke esala mabongo babakisa so mosusu bozwaki configuration ya se makasi bokenda malembe mais na rythme na bino bozela vous sold out te. Je ne pense pas que Ferry va donner un concert il y a sold out même à la veille même à 2 ou 5 3 jours à concert babeleli pena sold out je vois qu'ils ont moi passé et vous allez passer sikoyo tale loko tikal na bino bosala golo bo pusa nan bo benda na okiti boya o mone loko tikal na bino bosala na minute oyo place au bat batele na concert liboso ya nini liboso ya stage comprendre standing floor wana place au bat batele wana siko place wana nano esili te parce que eza nano na couleur ya orange place au bat batele maka bosisi nano wana te standing wana te babakisi su babiye na batribune d'ailleurs lokola bokobeta il faut bobeta batribune wana ta 2 tours il faut bobeta batribune wana neti ba 2-3 tours moko boye wana nde naza kosupposé nalobi te ke eza bongo donc batribune ezalaki wana A, B, C, D, E bosilisi ezongi il faut vide yango lisusu A, B, C, D, E wana esili susu après tant bokota siko na ba place ya kotelema wana bomoi teke bozana na ebite bino botanga billetterie ondeni bomona teke boza penza nanu alors botika loyenge botika biboya botika ba double moko koluka ba double moko ezanga mutuna makolo kobeta concert ya bien ezaka te fo beta ngo double ngana zoyeba te molimo ya double oyo ezolata bino boye molimo atata mapasa ya kiper double ezolata bino ezouta wapi qui vous dit qu'un meilleur concert il faut ezaka double molimo double ING arena wana bozwa nango na rythme bosombela ba billet oyo tokoyembela bino bozana musika bobeta na calcul depuis ouverture ya billetterie tala na combien de temps bosilisi ba tribune wana nyoso babakisi lisusu soko bosisa deuxième ou babakisi wana deuxième tour ba tribune bosisa on a combien de temps po boya ko attaquer ba espace wana ya kotelema ba nini vous comprenez bozana no en tout cas na habité bozo ganga bozo crier la victoire avant la guerre et puis za ndenge na bino bo mesana ko crier victoire avant la guerre alors que bozana no billetterie ezana no ngana bando kanisa ba tribune wana bo laksa biso soka yango esili fin cop alors que mususu suye donc bozana no bolongola molimo bolongo na bino ba espoir ba sold out bolongo la ba espoir ba double bo se concentrer na bino ka na achat eza mukuwa esika fali aleki bomona yango tsaka te eza ka tsaka ve eza mukuwa ozo comprendre mabe na bino bolingi ko minimiser makambo ya moni bo minimiser ki yo arena tito suka nde to suka boy mars sili janvier février mars avril tokota avril so tant to comme le 26 avril bobi que concert na bino zaki prévu ezala le 26 avril qu'est-ce que vous avez prévu na date wana pour to fêter les bino un an ya erreur 404
Et un an te un an et kokite. Date wana le 26 avril. Ezaki ya eu arena. Kalate to kota na mois d'avril, to koma na le 26. To ko rappeler bino. Bino, il fallait to suka na bino ga wana. Yaya, ngamna na lobango moni bino bagolwa. Il fallait to suka na bino ka wana. Po munoko oyo bozala kanango soki to suka ki bongo te na bino. Ndero nebite. Batu nanu basala makamba malunga te metala mbange ebele na bemission. Batu bazo sala eloko te me maloba kakebele. Oyo kuna ya politologa bima boy maloba. Oyo ya mukuse kuna bima boy maloba. Ba oyo kuna ya mwasi wana mama 3 jours abima boy maloba. Oyo kuna ya muluba ya boy. Ba minoko moko boy sa. Oyo kabina loba sala rien. Bongo sikoyo soki to suka kina bino bongo te. So to suka ina bino bongo te oyo. Erreur 404. Il fallait to suka na bino ka na bord moya ndingwana. Le 26 avril, to kota avril kalate, le 26 to rappeler bino. Ngana bandozongi sa bino ka na bord wana parce que soki bolonga kaka eloko wana nde biso mela amaiti. Bosali nanu eloko te déjà botala nde botiaka makelele. Soki bolonga ka erreur 404 nde erreur biso to kanga ba chaîne to kanga bambanga. Yango il fallait to suka na bino ka na boro wana. Mundelo à rouge. Catch américain. Ti jeudi yaya. Ti jeudi mouké. Ti avril. To change en ti jeudi. To comme ça ti avril. Ligne rouge mundelo. Catch américain. Ti avril. De bakanga o catch na septembre. Ti avril ozalaga na catch. Bino fallait tout ça gane lo to suka gane lo moya ndingwana ki babeti bino boye bokoki yango te. Na ba koko promo makambo zo ba c'est discutable, c'est discutable. Moi ke yu arena ya discutable te. Boyoka. Batu ba koko promo so bolonga ki yu arena. Ndenga linga yana c'est discutable. Alinga comme c'est discutable sous makasi. Il fallait to suka na bino ka wana. Point final, ligne rouge. Bino fallait ga ilo mwa ndingwana izala. Donc, pour revenir à la billetterie, bagola o bakanisa yeke soka ba tribune wana nyonso komi pembe, ba tribune nyonso sili, fait vert mbala moko to kati champagne, sold out to sauter. En tout cas, bon courage na yebi ke place boza bolembi nzoto. Tant bomoni ke ba tribune ezongi nango lisusu bolembi nzoto, mais bon c'est ça le jeu, c'est ça les règles du jeu. Kolanda fali ezaka jamais sans conséquence. Donc phrase ngo bien ngaka mna lobi yango. Kolanda fali ezaka jamais sans conséquence. Ya ozomona ba tribune esili ezongi susu. Pepa mai esila gate. Niveau l'embissaga. Mais bon courage. Bon courage. Bosombaga ba tribune wana nyonso esila lisusu. Soki pe ba kobakisa su ba tribune mususu bo continuer pe ka kosomba. C'est ça les règles du jeu. Soko lingo landa conséquence à Hollande ezaka bongo. Oso zakare na Grand Paris. Tamzunde so totolaki. Oso zonga no casino. Tamzunde déjà. O totola ikala. Yolinka sur les pas de l'aigle. Sur les pas de Fali, ok. Toke kasi. Ba tribune sili ezongi susu. Mais en tout cas, ngam na tour na ko souhaiter bobeta. Poso bobeti te. Wana siko ekoma mna ko sakala na batu. Tour pe na fu bobeta nano. Bobeta na totala. Molimo a rideau ezo yenga liboso yu arena. Fozaga bata misu
ya molimo po mona rideau wana. Bino tembeti bo poussa tika mona abwe. Arrêtez la musique. Arrêtez quoi?